Matondo mboka bino balandi wa biso bonso na kati ya TV no laka ya mvuluzi kimbangu. Nkembo ya nzambe tata ezala kati na mabota na bino ya solo ete molobeli wa bino le grand sacrificateur ye po ete alobela bino nini mayema akoleka na mabele ekolo Kongo. Mes chers amis bandeko makambo eza koyela biso liboso o baza komona yango na légèreté bazokanta yango eza bablague eza bablague te eza likambo oyo ezali koyela biso. La grande bataille oyo boyoka po ete ekomi na suka na bango oyo balobaki ke hégémonie na bango esuki me bakokende te balobi non il faut bitumbane bunda il faut tobotolaka mboka wana mboka yango ya nani Kongo jantotila mboka yango ya nani Afrika kachopa mboka ya nzambe tata oyo abanda mokili bango balobi te bango eliminati baframason esengeli na bango ke bapika dala mpo na bango na mabele ekolo Kongo. Nzambe tata akumisama Vuluski mbangu dantungu na kumisama mama kipa mvita ndo na kumisama bankoko na biso bonso oyo bamonaki pasi na mabele ekolo Kongo banyokwa maki mpo na mabele wana. Mes chers amis, je pense que parmi vous voyez bien que 1958 1959 bankoko babunda bitumba ya makasi na mindele et avant ça bobosana te lere bamindele baya na mabele ya kachopa pona koluka wapi minere ezali wapi richesse ezali babane kosala kala bango koluka bepisi bango luka bagere bango bunda kala kende bakene luka bepisi na Moyen-Orient bakene koluka boy mais à la fin de compte bakomona ke non plus grand ou plus que des pistes ezali nini balite il y a des minéraux on les a motuya beko découvrir yango ke ezalaka na mboka oyo ya balobaka puya roi Salomon réserve à roi Salomon atika yango kuna eza wapi ezali na Afrique centrale wapi ezali na Congo jantotila bon et atika kuna bon donc makambo te ekoleka lelo ebanda lelo te eza makambo ebanda kala bakoko babunda bitunga mpo babenga na bango me babimaki bakimaki na bakaleson na basoutien ya pamba na bana na maboko bamataki na sabena bakima me bakende kose prepare na bamboka na bango bato babote biso biftek na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te venger to zonga la bango pour te récupérer biftek bazonga na stratégie baya na 3C c'est liboso ya christianisme se préparer bien na kati na christianisme sali ezali ba chrétien kaka bango moko te me batiango ba branche ebele bakimbangiste epai ba musulman epai ba orthodoxe epai ba protestant epai nyonso boyokaka bandako ya nzambe oyo etondi na kachopa oyo etondi na Congo d'Antotila ezali bien contrôlé baya na yango mpo ete bacontrôle biso bagarde biso non comme ils sont croyants bayebi nzambe tata nzambe ya mpungu tolendo bayebi ye kalunga e biso tokende mpe na nsima ya kombo ya nzambe bakocroire biso baye nango baye na 3 piliers non pour se protéger surtout que na pilier moko tokokweya bakobeta pate na pilier moko oyo esimbi nini tokokweya vraiment tozala 3 piliers tokende biso misato banani civilisation oyo babengi bapoliticien bamanipule bandeko na biso bakomisi bango bagrand politicien bamanipule bandeko na biso bakomisi bango pede ya solo babito no c'est la démocratie biso toye na bino poto apprendre bino la démocratie ndenge nini bazalaka na baparti politique oyo nyonso ya bango bainitie bandeko na biso batata na biso bakoko na biso epoke bakomisi bango banani bapoliticien kotika bapoliticien tiki bampo batabi non boya na baloge na biso po ete eprotege bino oboyoka bafranc-maçonnerie oboyoka na epoke wana Primancourt
oyo boyokaki banda kala ba Rose Croix banyonso wana ezalaki attaché na yango po ete bakanga bakoko batata na biso. Que non, attention, vous êtes là-dedans dans la politique, il faut s'associer na baloge pour protéger, pour biso ba confrères, entre nous les confrères, donc on se protéger. Bandeko bozo Hollanda. Vous suivez ça attentivement. Autant que na lingala, tout en français, t'es en anglais, pour ça la bino difficile, autre t'es en livre, pour botanga. Non, tu dois faire ça bino yango comme ça, pour comprendre comment sommes-nous arrivés là. Et ça azarté. To comme les locs, to bana beta na mi, to beta na to bana sala bo, nzoka te ba stratégie. Oh groupe A, faut bundana B, bino bana faut bundana ba oyo, bino B faut bundana C. Allez, ba fournir ba fournir. Yé mutu moko à fournir A, à fournir B, à tiki bino bunda. Pour l'intérêt, diviser pour régner. Est-ce que vous suivez ça attentivement? Merci. Merci pour vos réactions. Naba like, naba care. Et c'est important pour ça fait plaisir que oui, vous êtes attentifs, vous êtes là. Et là, important. Quand je fais un grand travail scientifique, qui te Luca, que expliquer bien nos situations de commune en gros, bon, ça au moins en hasard. Non, non, non. Toutes les églises que vous voyez là, il n'y a pas d'hasard là-dedans. Et hier, en gros, nous avons moutati rien. Dieu n'est pas là-dedans. N'inculpez pas Nzambe la carte. Parce que nous, Dieu, ils ont la fabrication, comme ya bangomoko. Nzambe tata, azana carte ya wanate. Tata Nzambe ya Pungutulendo n'est pas là-dedans dans ces histoires-là de la religion. Ayebi yango teza business. Va créer biloko wana tout pour nous contrôler. La religion. Allez. Religion, tiens, ma branche belé. Ba comme on a quatre familles. Wana te wana za tendance mususu. Ndana yeto go yo karate. Allez bo ko bunda. Ah wana zali protestant. Ah wana zali catholique. To bundi. Ah wana zali musulman. Ah wana zali orthodoxe. Bo ko bunda. Bo ko swana. Batala. Voilà. Voilà les pièges. On les a mis dans ces pièges-là. Ils ne savent pas d'où vient. Ils ne savent pas que c'est nous. Ba yebite sorti ni africain mingi so kuna nga ngai bakoko na nga bazaki ba musulman ayebi na yete d'où vient babiloko wana nyonso ayebite ya bela ka biso biso armée du sainte biso banani babenga bango banani armée du sali biso banani biso ba témoin de Jéhovah amoni pena yo lokumu yeba benga témoin de Jéhovah yeba benga ye protestant yeba benga ye musulman yeba benga ye catholique yeba benga ye binzambi. Ah, papa, maman, tout le qui ne voit pas bino, pour tout le monde tout le monde a siècle, tout le monde tout le monde a jamais routine d'abisso, pour être tout là, ça bino banana yé, que tout le monde a bitumba, oh les a coyé la bisso de bosso, pour être ma botte la bisso ma belle, ma botte la basse ma botte la bongo. Nos pensées. Mais ça, comment nous pensons, parce qu'il faut avoir tendance, il faut avoir une vision. Votre vision, c'est quoi? Il faut créer des plateformes, il faut créer des structures. Tout ça, c'est pour nous contrôler. Tout ça, c'est pour nous contrôler. Surtout ça qui, le porteur côté la carte, anglais côté la carte. Oh, moi, je suis docteur. Moi, je suis professeur. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis boy. Voilà, là, l'ombre. Voilà, nous y sommes. Bazar la carte. Bazar, voilà. Oh, il y a un docteur. Oh, il y a un ingénieur. Oh, il y a un technicien. Bissot, il y a esclave à maison. Il faut être avec lui. Maintenant, nous allons les contrôler à partir de cet homme-là. Comme lui est devant, il se dit, il se croit intellectuel. Nous allons nous focaliser sur lui. Et là, il en a beaucoup. La plateforme là sur lui. Faut quoi ça? Oh, parti politique, oh, libéraux, oh, socialiste, oh, tout ça. Nous sommes zéro. Vous comprenez? Nous sommes zéro. Oh, ba musulman, oh, ba kimbangiste, oh, ba catholique, oh, ba binzam, nous sommes zéro. Ils contrôlent à 8000 km, à 12 000 km. Et tout ça, c'est accompagné par qui? Accompagné par les commerçants, les multinationales. Ils accompagnent. Il faut donner les moyens. Mais il faut leur donner les moyens. Donner les moyens à qui? Donner les moyens aux leaders politiques. Donne-lui quelque chose. Comme ça, lui, il va avoir le courage pour manipuler les autres.
pour manipuler les autres. Ah oui, donne-lui l'argent, donne-lui un peu. Oui, il faut lui donner. Comme ça, il va manipuler les singes là, les autres singes. Ah, c'est qui ça? Oh, c'est lui. On l'appelle qui? On l'appelle bishop, on l'appelle prophète, on l'appelle pasteur. Ah, il faut lui donner. On l'appelle qui? On l'appelle évêque. Il faut lui donner l'argent. Comme ça, lui, il sait qu'il est à l'aise et le sort. Il s'en fout des autres. Tant qu'il est à l'aise, il travaille pour nous. Voilà, nous, on gagne. Il faut garder ces gens-là dans leur esprit-là, l'esclavagisme. Les esclaves du champ. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Alors, messieurs, mes amis, voilà, bandeko ndenge nini oyo tuza koloba lelo eza mbala liboso te, eza makambo ya sika te, eza makambo oyo ezali esalama banda kala plan na bango eza continuer. Ces impérialistes baza continuer, ils contrôlent tout. Tout ce que nous faisons, nous, ils contrôlent. Ayebi nani aza nani, nani azosala nani, oyo aza tete baboyi ko motika ye, bobo meki de tiboli kamte botika ye. Mais bango bazo contrôler parce que bandeko ya biso moko, des traîtres collabos qui sont avec eux, croyant qu'ils sont gagnants. Mais de grands perdants c'est eux. Est-ce que vous comprenez? Bandeko ya biso amona te fier, non comme on a la costume, na la cravate et bazo benga bishop. Et bazo benganga pasteur, et bazo benganga évêque, ou benganga cardinal, ou bazo benganga politicien, leader politique, ou bazo benganga comme on a tout, et ça, on va contrôler. Pour être, il dit que on échouer à la fin de compte, tu vas rien gagner. On t'a mis comme leader, après tout va passer et tu vas être effacé. Et ton frère, l'autre, à croire que oui, mon papa, ou mon frère, ou mon oncle, fille, politicien, moi je continue. Bah, repérer Yaka. Et ton oncle, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé combien d'usines, combien de sociétés, combien de compagnies? Sur les comptes, il a laissé combien? Zéro, mais il a travaillé avec eux. Est-ce que vous me suivez très bien? Il a travaillé avec eux. Et à qui profite tout ça? C'est Bango. Bango, ils ont profité. Et Bissot, tu as le bête à la massage, le bête à la coffee. Ah, tu voilà, tu vois, Bango, Bissot, tu es dans la cima, Bango, Bango, Bunda. Bunda, et voilà. Voilà, ils ont qui conseil. Oh, le Seigneur qui a Bissot, la binoto, il va que les chaînes, n'est pas n'importe quelle chaîne. Il y a des chaînes, il y a Batamayeli. Ceux qui tous les avons cocaté, qui n'est que la chaîne à distraction. Pour être Bissot, on a tant de distrait binoté. On a tant de bino solo et que la solo na air ya verso. Voilà, Mandeko. Voici, nous sommes presque arrivés. Matondo, nous voici presque arrivés. Arrivés où? Arrivés au moment où tu vas dire là. Quoi? Tango une fois. Quoi? Autobaki que tango à libération et qu'on y a. Pour être les ennemis, bah belligérants, Mayele Sili Bango. En ce moment, Mayele Sili Bango, bah comme une souka. Mais quoi faire? Parce que bateau on va espérer qu'on tient mon thème, qu'ils vont manipuler tout ce monde. Ma monique était simbité. Et simbité parce que bande kolanga pour retenir une chose. Moto moko aleki nzambe tata na monene na makambo kwa azat na mukili azate. Moto moko aleki azali kolo ya nzambe azate bango pe ba comprendre rango. Mais pour les idiots, des inutiles qui croient encore que non, ces gens-là sont encore forts. Ils sont encore forts pour être avec eux. Dans leur loge, ils nous ont dit, si tu essayes, ma catio, trahison, ma catio, confrérie. Voilà, ça, vous êtes obéissants. Il est obéissant. Bango, grand chef, non, non. C'est fini. C'est la fin de l'hégémonie. Non. On a pris le contrôle. Mais on va faire croire qu'on a besoin, comme Félix Chilombo, comme les autres politiciens, d'autres pays africains, comme les Sassou Nguesso, contre le Ouattara, comme Lorenzo. On va faire croire que non, l'hégémonie continue. On va faire croire que l'hégémonie continue, mais l'hégémonie est ici là. L'hégémonie pour la meilleure compréhension de beaucoup, l'hégémonie est allée ou la domination, ou la suprématie pour dominer le monde. Et si là, 8 siècles, et si là, et les cas. Et nous sommes à l'ère du verso, et comme tant la vérité, nous avons café, vérité ou la zati. Comme la tango ya nzambe, mo solo sur la table. Beaucoup ça qui n'a moyi, na 6h du matin, na 12h du matin, la vérité est là. Non, tu nous as menti. Sauf au pays des idiots,
Les gens ne comprennent pas encore et ils se montrent là comme des petits chiens pour travailler pour les miettes. Que non, laissez-moi le temps de mentir. Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe. Non, 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 ça ce n'est pas vrai. La vraie vérité, ça nous a fait. Vraie vérité, c'est du mensonge. Mais mensonge, on a laissé un bateau, on va comprendre réalité. Mais bateau, on va censé qu'on joie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à quelques-uns parmi nous qui ont la chance aux gens. Bate belete dans la chance, ba yo kama kamunga na zolo boy. Bate belete. Vous allez mouke pour qu'on joie. Et là on a zolo bela bino. Pour la bonzambe et pesa mara la mutinyo stoté. Bonzambe pour nzambe et pour na kabat. Ba mingi ba koya parce que ba mingi ba teka jamili mo na bango. Bana minimba am basa nango le soute basa ba teka ngona diable muto akoma pédé o akoma lesbienne o ya akota ba biloko na bango ba biloko mystique ya makila ba sacrifice makila asa so muto te akoma reptilien akoma ranger moko na bango asa ja pédé ba zo ja molimo na ye. Même dans les églises que vous partez beaucoup ba pasteurs ba zo déjà ba am na bango. Azo kandana ngala fier na cha ba mesh acha ba suke azo cha ba botazo denda nzoka te molimo zate kaka nzota pa mami kwa pa nzo denda mais molimo déjà pasteur wana cha zo yango parmi les 5000 croyants na quatre églises na ye parmi les 3000 croyants na quatre églises na ye il croit en quoi il croit na Satan na Lucifer. C'est Lucifer qui domine, c'est Lucifer qui met tous ces gens là na quatre églises pour attirer les autres. Bon, ceux qui vont comprendre la raté. Bon, mon église va plein de monde. 3000 personnes, 5000 personnes. C'est Lucifer qui fait son travail parce que le pasteur est au service de place de ténèbres. Azo sala pona bango. Yoko kende. Anga passe. Alongo l'église, alongo a commis l'église. Alongo a commis na oyo. Alors, azo lukani nzoka te molimo ne mamsusu. Acha tikango l'église mususu. Azo continuer ka okende ka posa pamba. Ezo continuer molimo et pasteur wana musasa azwa yango. Acha kende wasa tina na monde mususu. Atikala ka poso ya pamba. Matondo na compréhension na bino. Matondo malaiki na bino. Matondo malaiki na l'autre. Matondo baker na bino. Allez, toke. Voilà, bandeko bana some kolo Congo le kute ko le kalsulte to komi na tango yango poete le kuta nyonso ya oya Félix Tshilombo et nos agresseurs na impérialistes et bimi na poissa le kuta et bimi polele c'est la grande table que non ça ne sert à rien mais quelques-uns bazo croire encore pour biso to expliquer bino biso to za esprit moko te oya ko ndima le kuta to na tango ya verso mais misu baza toujours na retard bana tango ya poisson. Mingi parmi biso bana tango nano ya poisson tango ba doute tango ba hésitation tango ko penser oyo Satan zo yela bango diable azo Lucifer azo yela bango po azo amna bango bazo sepela nango c'est bien allez tobeta maboko il est pas viva et MCC viva et PPRD viva Raïs peuple c'est comme ça et comme dans les églises aussi ndenge moko. A comment fanatique ya pasteur, a comment fanatique ya abbé, a comment ah mes frères, bandeko bana mama Congo bo sambela, bo benela nzambe ya solo, a ko guider bino, alors que bino nzela, rien n'est encore trop tard. Rien n'est encore trop tard pour vous autres. Merci. Voilà, bande de colère du poisson, et voilà, Fatih, béton, avec le sambois, il fallait sambois pour être le couteau, na ye nyonso, na ba beau-frère, na ba touti, ba impérialiste, nyonso, et bimi, na poissa, et loko ya bomba, et ça les sous-soutés, c'est fini pour Nabango. Alors, mes chers amis, alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant à cette ère-là, toujours qu'on le l'Afrique centrale, l'Afrique noire, précisément les Congo, notre nation. Oyo, monde entier za kotala Congo, monde entier va faire la même na Congo, monde entier za ko mema bibunde la bango na Congo. Et alors, c'est quoi? Les Tutsis sont tous là. Ba Tutsi ya monde entier, baza déjà na kati ya Congo. Baza ko regrouper, baza ko sangisa mbongo, s'il faut payer le billet. Pour tous ces Tutsis rwandais nilotiques, baouta, promesse na bango, toujours kende au puits du roi Salomon. Et si le roi Salomon promettait qu'il biso que à couper sa tique la biso réserve nyonso, oeba or, oeba cuivre, oeba diamant, oeba cobalt, oeba nyonso eza na Congo.
bango nyonso rendez-vous fixe na Congo bazo pa quitter déjà na Congo mais yo be na Congo yo nzamba atia yo mukolo Congo oyebi na yo te oza dans la distraction oyebi na yo te parce que ce qui dit bah tu ne cherches pas à savoir tu n'as pas besoin de ça mais so olingi ovandi kaka bolingi na TikTok oyoka omabe batindele omabe osali mabe koluka information koyeba oza nani. Ce qui est important pour la vie à moto, à miyeba nanuke, à se sous-estimer, te ma miyeba za nani. Nga na vie, mission nange za nini. Na yana mokili, pona sala nini. Ce qui est important, c'est ça. Ce que yo na mokili, yebi na oteke, mission nzamba tinde na mokili za nini, okanje ke zali azaro yaki na mokili. Obota yo parce que papa no na maman na yo, bazaki na bolingo, e basala ki bolingo na bango po ete ba bota yo. Non, ozo ko bikosa. Nzambe ayebaki mission na tinde ko na mokili. Mais keba moyibi akoko yiba pe. Moyibi ayibi atiaki yo mission ya bien. Ok, dans la mokili, pour to salambolamu, pour to zalamalamu na mokili, mais en passant aux acquis prudente, ou à la distraction, moyiba yibi yo cadeau na yo, moyiba yibi yo bénédiction na yo, et au comme na maboko, il y a diable. Beaucoup parmi nous, bazo passer une étape wana. Nzamba le bilan de la bina ko bomba ngoti. Ce que yé fona le bela bina ko. Alors, bo luka nzambe na bo solo, e bo luka nzambe ya solo, ako zala kati na bino, ako sunga bino, ako laksa bino nzela, nzela bo moto. Oyo bango baza jaloux na biso. Tout ce monde bozo ko mona ba occidentaux baza jaloux na yo. Jaloux na yo ko mona ko za mutu. Bango baza bantu te. Moi muso ebi kamali bi te. Biso za bantu te. Yo za mutu. Ba benga bino ba bantu. Mais bango baza bantu te. Baza ba reptilien. Et baza jaloux na bino. C'est pour ça qu'ils fabriquent des armes nuit et jour pour ne pas exterminer bino. Ils ont besoin de vos sols. Ils ont besoin de ma belé na bino. Pour déjà ma belé, pas seulement pour kaka pour ma minerai, mais parce que ezali ma belé oyo nzambe atia réserve na nyonso ya vie, ya moto. Eza wapi eza na Congo dans Totila, eza na Kachopa, eza na Kivet central, eza na sika mai ya réserve ya mokili, eau potable mutako vivre nango, libela na libela eza kana mabele na yo. Mais yo moko yeb to so tuni yo o pona ba ko vanda na Congo, to vanda na Canada ou en Australie ou en États-Unis ou na Belgique ou tete ngala tikala nanga awa na Belgique. Na ina tikala nanga na France kaka, na ina tikala na Allemagne pona za bien. Nzoka te bango moko ba allemand, ba belge ko ba français, bazo ko envier yo. Po etoza na mabele oyo héritage nzambe apesa bo moto. La vie c'est là. Est-ce qu'on a bien compris? Merci pour la compréhension. Si vous avez la compréhension, vous avez kaka kisengi ba no manipulaka yo, mu pepe na droite ok, mu pepe na gauche ok, pour bo moto eza na yote. Bo moto eza na kati na vie na yote. Voilà bande ko ese sengo mingi na ba o nyoso ba yoki partio na tieli bino oyo bandeli oyo vraiment na sengi na bino bo partageons bande ko bo tia bango moto aluka koyeba ti bo moto na ezali wa parce que makambo ezo koyela biso liboso soki totieki bo moto te tokeika na bacomédie na baventure oyo ba sataniste bazomemela biso po ete baza na besoin bakende na bino elongo po bakende na bino elongo esengeli na biso esengeli na bango bamanipule bino manipulation na bavoi oyo neti kotangela bino na voi ya politique na voie ya religion bamanipule bino bokomi na bino babizengi. Alors tokende oyo tozobaki lobi eza na bato mibale nakotika na kotrahir bango te. Amen. Bato mibale moto ya liboso nzambe nakoki kosala baerere nyonso nakoki na kotrahir nzambe. Mibale papa beton Voilà mes chers amis, banani moyo moto wana azali pasteur pour comme ça bino au moins le kutani ke makabato bato nyonso
ezali bayaki na liloba na nzambe po ete basala approche na bango na ndenge bomoto liloba na nzambe oyo bango bana kopartage na baeglise na bango ezalaki na bonzambe te eza business na bango omoni ndenge alobaki akotrahir nzambe te akotrahir mpe faci te lelo akomi na trahison oyo atrahir faci na ye alors biso tokolanda su bango po ete toluka mpo bamingi na kati na bino baza kocomprendre nanu te jusqu'à présent baza continue toujours kose donne na bato wana kokende na mpa na bango komemela bango milimo kosakrifie banzoto na bango epai na bango ezali mpasi mingi mpo na bango oyo nyonso bakoyeba te oyo bazoyeba te ke mokili ezali kokende na ndenge mosusu biso tozali komema bino na ndenge mosusu voilà bandeko bana somo ekolo Congo tokei wapi na kati ya Kinshasa makambo nyonso ya komarche mabe e bazokomi kotatone na Kinshasa baza kotatone bayebi te nini kosala po ete bayebi ke baza komanipule bato na bachaine oyo bacréa oyo batia na kati ya nini ekreaka division na kati na biso donc voilà mpo na bango esengeli bakontinue nango mais lokuta ya Tshilombo esili lokuta Tshilombo oyo abandoko kanisa ke Tshilombo bokala abandoko kosa ezali babotama nango na libotana babotama na lokuta mais nzambe alobi ke ntango resili mais mingi na kati na bino bazocroire encore na lokuta oyo Tshilombo akosala eloko moko te les Kinois je m'adresse à vous bandeko baza na kati ya Kinshasa bo baza na 4 ko ya Congo nazokolobela bino bokeba bitumba oyo toye ezoyela biso oyo nazoba la grande bataille oyo batuti bango nyonso base mobiliser monde entier baye nango mais na Kinshasa bazoloba ngo te à Kinshasa personne en parle na Kinshasa bagarde silence bayebi ke batuti bakoti mais mpona kotrompe bino vigilance te tozobundela bino bazwi basoda batindi na kati na basoda kitona batindi na kati na kalemi bake kuna alors qu'est-ce qui se passe que basoda wana bakei kuna na kati ya nini bake kosala nini alors tu expliquer bino nyonso na bokebi nyonso alors boso nan toujours kebisa bino la grande bataille oyo eza koyake bango nyonso bazingi 4 points ya Congo bakoti na kati ya Congo po ete mpona babunda po baarrache biso mabele yo mwana somo ekolo Congo yo moko oza koyoka te oza koyoka te naza koinsiste yango soki 3 jours oyo nazobake bitumba ya monene ezoyela biso bitumba wana c'est inévitable bitumba ese ye na Congo bato bayebi ke bitumba ifo baye na Congo base prepare baye lere bazokota lere bazoya na amema wana bozomona te bozomona te est-ce que vous voyez to vous ne voyez pas bozomona te bozoyimona te bozoyoka te bozoyoka te parce que wa bino azolobela bino ke bitumba ezoyela biso bitumba ezoyela biso base prepare baye na baarmement nyonso mais yo moko mwana somo ekolo Congo oza na kati ya distraction bazodistraire yo obolanda makambo nazolobela bino te ozocroire na makambo Félix azosala bacomédie azosala les accords signés nous allons aller aux États-Unis les accords signés les Américains sont là baaméricain basi bakoti kuna mes chers amis je vous signale bosala beaucoup d'attention na bajeu d'image na bamontage baimage mingi bazolakisa bino na bachaîne oyo bozokoyoka oyo Félix azopesa des millions mpo bakabola 5-10 000 par mois bazotouche baimage mingi eza ya kala oyo baaméricain bakendaki na Kisangani leme image ya kala bazwa yango basala montage bino bozokantaka ya solo baaméricain d'ailleurs est-ce que vous croyez encore à ces américains là qui est ce congolais là oyo abotami dans les années 70, 80, 90, 2000, pour 2000 déjà, oui, il a 25 ans. Oh, comme on dit, ma bêtise, ceux qui ont cultivé, à l'ouverture information, à yébini les autres dans le monde, à yébi comment les Américains, pour moi, dans 25 ans, dans 2000, sont bien cultivés, à quoi ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Somalie, ce qui s'est passé en Koweït. Tout ça avec ces Américains-là. Comment ces gens ont c'est la chaos? Imaginez un exemple comme Libye. Libye, c'est un Libyen, parce qu'on n'a jamais les réfugiés ailleurs. Les Libyens, si c'est classe, l'homme va passer déjà Nyonso, Motuka, Ndako. D'ailleurs, les étudiants en a voiture naïe. Bafouta à courante, bafouta à maïté, bango Nyonso, c'est gratuit, somme médicaux, c'est gratuit. Libyen. Tala ba reptilien, tala
mabe ba reptilien lokola Sarkozy na ba américain ba yokani ba tete faut déstabiliser mboka wana tala Satan musala Satan ba ke ba déstabiliser Libye lelo ba libyen ba kota na kati de perdement et bango mo ba yebaki ke ler ba ko casser Kadhafi bato ne traverser par là pour ba kota na poto mais ba libite ler ba kota no bomaka bango tu as besoin de que ba servir bango ba kota to boma bango pour être tu as besoin de ko exterminer ba noir donc ba tika ki bango ba tika ba bomi tout makamute baby des ordres de koti ninduke panzani na Afrique mobimba à partir à Libye. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là, bah, il a besoin de la paix. Vous croyez encore à ces gens comme ça? Bah, il a besoin